Nakombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Ngai papa Mansoni Thomas, directeur national de la fanfare kindongiste en UNRDC. Na mokora lelo tuza ko se préparer pour que nous mboka kinkewa. Papa mokonza bole papa Simon Kimbango kanga nzambe na biso apesi biso musala na opération na ye oya munenga déclencher na mokili mobimba to na pe to bokola. Soko moni na laki déjà gilet oyo gilet ezoko lakisa déjà to lona na kobokola. Tozo kende pona musala nini bilanga munene tukosala na kinkewa na kola ndenge papa sali na kuzulu. Na mwana ete biso ba musicien ya RDC ezaka faki merte ya RDC tous à la sensibiliser surtout ceux qui boyoki tindi maloba boza la sensibiliser boza na motivation makasi po ete musala o nzambe na biso tindi et salama tozo se préparer sikoyo moi biloka mukeya kolia tobongisi yango tozokenda mopamba te baninga na biso baministère baza kuna baministère bongo baza déjà kuna baministère bongo baza kuna tozokende po ete tosala planification ya kitoko na mosala oyo nzambe na biso. Balanda radio télévision communiste ndenge toyebisa kimito tozokende tokewa kosala escale awa na Nzambe tozwaka mwa biloko mosusu tokende na kekewa.
Non, ça va. Voilà. Mtamata. Oh. Oui. Nana kenene. Badani. Badani akende kenene. Ala. Ibrahima kubukutira nzira wana bukina kubaluko na sima vraiment past nzambe salisi biso chauffeur de bruit na bazelo wana tio kubima sana camarade moko aza kuna ntango nauti kobenga na bapoko oyo kaka ono balongwaki deja maintenant namoni bango te ko motema mo bapambolaka ndenge basokobana lopi wana bapapa basokoba te depuis balobaki bakoloko ba 8 9 9 basoloka me ndenge te 11 adisaki na yatiki pango yako so message je me gâche mon message fois akana Simo Kimbangangani, oye. Papa Simo Kimbangangani, oye. Oye, Papa Simo Kimbangangani, Mwanda Belela, Watora, Wanelizona, Kata Ikata, Yani Kata. Mukolo ya samedi toyoki na mokanda mibeko na Deutéronome 5 1 à 21 toyoki pe na Psaume de David 119 mutu na mutu kobomba kosalela pwete na mokolo masuka biso banso tobikisama toyoki communiquer na makambo etali misala na botongi nkamba na misala Papa Simo Kimbangu apesi biso tozala mpiko mpona kosala misala soki tolandi te na mokolo suka ekozala pasi na mboko ya kinkewa Papa apesi biso misala ebele tokosala mutu na mutu tolanda makambo Papa na biso azopesa biso ntango nyonso Papa azoloba na biso tolona tobokola mpona na liboso tozokende makambo ebele ezoya pasi ekozala biloko akolia ekosila yango azo prepare biso tolona ebele po pasi wana ekoya tomona yango te otongi nkamba Papa azosenga biso ntango nyonso nkamba soki etongami te biso bolamu ekoki koya te kombo tata mwana pe tata Molimo Sala akanisi ya yambo bopesi biso mbote biso pe tozongisi bino mbote na kombo tata mwana pe tata Molimo Sala na kombo tata mwana pe Molimo Sala ya solo biso bandeko na bino toye awa mpona kotambola kaka te mpona esengo kotambola ke toye na kinkewa te toye awa na mokuma munene Papa mokonzi Bula apesi biso mpona tosala misala ye alobi nini tolona na kobokola bana Israele na ntango kala bakotaki bowumbu mpona nini mpona kolia pamba te bamonaki ke nzala esalaki
yango na bakendaki na Egypte mpona koluka biloko ya kolia. Mikolo ezokoya mokanda Nzambe alobi ke nzala likambo Nzambe ekozala. Nzala ya likambo Nzambe ekozala. Bapasteur bakoteya lisusu te, okomona baselo te, okomona balongi te, okomona moto akofungula mokanda Nzambe akozala te. Mais avant likambo wana ezala, nzala liboso ya biloko kolia ekozala. Pamba te soki tosali te ekozala pasi. Yango wana batata na bamama toye awa na mboka Kinkewa. Papa atindi biso toye kotala tosala misala, pamba te biso nde tokolesa mokili mobimba. Tozaki na kunzulu. Soko tali musala kunda papa sali kuna kunzulu musala munene. Lelo na Congo Brazza. Mutako tsasu tembe pona lingoma na biso azali te. Pamba te musala papa sali kuna musala munene. Papa Mokonza Bule, papa Simon Kimbangu Kiangani. Azuza kutinda biso tango nyonso nini tosala musala. Soki tosali te ezali pasi pona biso. Yango wana biso ye na toye awa na Kinkewa. Tosangana ensemble na bino totala musala. Toyeba programme nini ya musala ekosala ba awa. Pamba te Nzambe alingi nini. Soki Nzambe azokuforce biso ayebi likambo nini ezokoya liboso. Pasi nini ezoya liboso. Yango wana batata bamama tokoloba mingi te. Tokobanda koya tango nyonso. Ngai ndeko na bino na telemi awa nazali directeur national ya DKGEP, département Kimangisi agriculture, élevage, pêche et économie. En même temps, nazali directeur national ya Faki na RDC. Donc to bana kutambola partout pona mine pona misala. Kama batata na mama Kinkewa to yawa lelo te. To bana ko ya Kinkewa tanga tata fuma longo jangena kunti mazalaki. To bana ko yawa na compte Faki to sala misala tam soso 1 mois to zaliawa 2 semaines to zaliawa. Tamwa to zakina na nzoto makazi to zakina ba jeune. Mais nzoto makazi zali pamba te to zala tata mulimo santo azana bisuta munyoso. Tata mulimo santo le mukana Nzambe alobi nini? Akozonga sabino nzoto makasi pona ti bosala misala na ye. Yango na zonga sibiso nzoto makasi pa to sala misala. Bino na biso to sangana to sala muntu moko. To sala loba moko. To tika makama songi. To tika makama ya ba montage. To sala musala papa Simon Kimbangu Kiangani na sepela. Soki papa Simon Kimbangu Kiangani na sepeli biso to kozwa nini mapambo. Pona lelo na kanisi tolobaka mingi. Mais pona lelo to suki wana na komba tata mwana velela. Tata Nzambi fumu Yesu Kristo papa Simon Kimbangu Kiangani mwana velela Nzambi. Fumu to fuka meni mufutu ya funda na matondo kwa bene batatu banlongo. Monanke balutu kebele fuku da mvimba lutu lakisi mupya. Atufutili kani konso kima kwa bene batatu banlongo ko. Kanti monanke mbazenu muna zola kwenu muna wala kazi wenu. Lutu lumika unu. Lumika unu, lumika kinene, lumika sambu, lumika visambu. Kaji lumika nosala muntu mukifana fonteno. Jina papa tondele. Tumbanza Kinkewa ikweni na papa musara kisalo kyako. Tunaomba na bika mwakale beto. Tuwili malongi. Tuwili nsasuli ya onso ni papa. Tondele. Kwa untangi fweni. Tukuboke ni pasua kala yetu kintuadi. Uwe sambu kete papa kutadi nsumuka zetu ko. Kutadi nsumuka zetu kulendo kutuvanga na konsoli yamu konsete hanguko. Papa do ufuida nkena utuloloka. Utugana mavipi mato, tugana mavipi na mwanda. Nitu isalanga ikalanga ngoro. Katula bimbefu mubete ba onsono. Tukabete mosi zifamize tompe. Papa tutuna mingu kumulome lomolola. Ikansamu za fumu Yesu Kristo. Zola kwa Nzambi wa sedieto ya untwadi wange mwanda velela papa Simon Kimbangu Kiangani wakala yebeto tuka waka yelenfu unakumbwa seyo mwana mbevya longo. Amen. Amen.
misalo biloko toyeke nango omoi ndenge nini nazomona ekizokatana kaboye fali kochange ya sika mpo soki lembi omoi na pwa ya ngombe ntango tya popa alabimi na ye ifo kochange na bangombe ne yango tozokota sikoyo tokoti amélioré d'autant que vous allez améliorer au moins la kimbati tu es athée et vous allez ba kanda utakawa grande nuit esika bangombe balala hollandaise sikoyo lokola makanisi ezali ke un jour tozongisa banini ya bamiliki ya ngombe donc bacroisement lokola bango bakocroise ezokitisa pouvoir ya banani race laitière donc il fallait sikoyo lokola mongandanda mpe baza na nini tolongola ndamba nyonso toyekende kuna awa totika na race laitière po plus bazobotana plus capacité na bango ya miliki wana ifale etika donc nde bakende mpe bapropose papa asekanimaki oyo depuis papa dangenda tifaire anoni deja mene donc parmi 400 etu ezala awa alors na époque bato système ya batonga ezalaki alors baboko makana peste kotaka sur 400 etu wana bangombe bakakufa pampa mais parmi na épidémie oyo ekotaka awa resta yeyo mtu atikaka bota oyo ekenda kambe kenda meye mama azala kaka no aza na bana basi mibale bana na mibale bakenda sasa aza na bango sumi bale bana oyo ya bote aparo oyo ekenda tolongola kia tina pese donc ngombe mpona kopese aleki na ndenge oyo koleka boti ake na pese donc aza inachevé ndako wana centre wana babengi bango na nkamba rapide fo bakende otonga bakende osilisa poso papa sikoke bango donc yango wana basilisaka te awa tongama depuis 60 non 60 après 76 ndako wana etongami na 76 wana bamason wana balongwe bake na nkamba papa bengisi bango bake banda fondation ya temple a partir ya 76 wana ta basilisi awa bake tonga ndako wana ndako wana bake nkamba directement mpona kobanda ya oyo ya vidange
oyo eza ya kisi baminini oyo eza ya kisi moyen ekende na baplace mosusu polue te eza toxi ekendeke nango On a goûté la peau yango. si je pèse bien je pèse 200 kg yango donc eza bloqué eza bango complet soki oyo epusani soki oyo epusani eza ndenge soki epusani ozongisi ye na 100 awa nde okoregle awa comprendre awa eza soki na 700 et quelques kilos nde yango akiti donc il faut badébloquer oyo il faut azonga na suki donc eza biloko mpe ya donc mama bazuti entretien za makasi donc eza devoir na biso Comme ça, l'entretien. koluka mécanisme nini tokosala entretien po ete eloko ezonga d'une façon normale. Telemini yango tolona na kobokola takobokola yango kobokola nde yango oyo sikoyo tolongo ozongela ndenge ezalaki liboso tozongela yango sikoyo po ete misala na biso ekende biso papa sepeli so papa sepeli biso tokozwa mapambo epuis lingomba na biso ekopesalama honneur partout parce que eza un peu difficile okuta mangomba mosusu Ok, boke na bino. osalaka parcours ya kotambola na terrain na biso. awa tolimtokota na bilanga oyo basali deja labo bilanga deja oyo basali labo toza na 10 hectare ezali awa oyo tokosala ndambo tokolongola jardin ndambo tokolona manioko soja nguba na madele na nani na soja repartir yango na commune d'hectare soja commune d'hectare nguba commune d'hectare commune d'hectare parce que il faut ezala bien spécifique na nguba awa place oyo tokolona nguba eza na 2 hectare babutire ezali me basemence neti ya niebe na soja na nte niebe na soja babutire ya quantité nini kozala babutire soki tosengi epa bandimi ekoyana wana eza kigérard wana nde ekosala biso 2 ans eza nango na mabele alfosine nzina ne demi kobandoke chaine yango tokota awa na se oyo papa Simon Kimbangu oyo tofetaka fete ya le 4 août oyo papa Simon Kimbangu alakisa papa de ngenda na vale biso bagene nde yango oyo tozali Ils ont la commune d'hectare. vale oyo kobanda place oyo ya biso ya lingombe badeliti na suka kuna eza na plus ou moins 100 hectares vale kaka ya pamba eza plus ou moins 100 hectares oyo bato baya komesere yango bazwaka 100 hectares wale wana nyonso eza ya
biso lingomba ou bien ili parti sema ya lingomba et parti o na 100 hectares wana o izaka ya lingomba na seboye wana nde ya mboka kuna ya biso te o tango wana papa alakisaka bajene biso banouta na ngambo kuna na ngambo kuna tozomona tozokita ana na sena vale ndenge papa diangenda alobela papa mbuta oyo azalaki chef de centre adjoint awa ayebisaka eke omoni matiti ndenge ezali ndenge bajene ozalelaki awa sikokwali na esobe oyo eza kuna na ngambo kombo asa esobe kinianga omoni matiti oyo toelekelaka ndako ndenge ezalaki place ndenge mpe tozalaki soni ndenge tozalelaka badokta na ngambo wana tozaya awa bapadi yangena na papa Simoki Mbangu batelemi na ngambo ya kinkero azolakisa papa diangenda batelemaka na ngambo ya kinkero me place antuka alakisa te aza na ngambo azolakisa papa diangenda azolakisa papa diangenda awa biso bajene tozouta kuna na bakategori nyonso tozalaki awa kaki yango oyo nayebi te yo musicien yo ngai kimbangiste yo kimbangiste omonanelaka wapi soki ozokocontribue te na misala oyo to ozoya te mpo osala soki oza mosika tinda mbongo soki oza na mokuse mpo oya awa yaka na vale oyo omonanelaka soki oye te elakisike omonana ozalaka te nakanisi yango bajene oye toyoki makambo papa diangenda alobaka ntango amonaka biso elingo lobake toyaka tokufula kaka kisasa te tokufula kaka poto te boma te partout te mais soki babengi biso toye na kinkera tosala mosala toyaka pampe te tomonana na vale oyo bon mpona kobakisa je crois tolandaka message ya le 4 août 1988 o papa azalaka na Lutende mokolo wana mpe yango alobaka ke papa apesi etala bagene vale de gene oyo amonaka eza nde biso wana nkombo ya tata mwana mpe yali mosantu ya liboso solo napesi bino longonia na ntina ete tolobaki mpo ate boya na mosala bino banso boyeba oyo vraiment nasepeli mingi c'est-à-dire namoni nde bozali na kati na vale wana donc baoyo namonaki na le 4 ou 51 ezalaki kaka bino pamba te ce n'est pas possible vraiment namoni esengo moko ntango nazalaki kokita wana natala ndenge bozalaki kuna bozalaki solo na kati na vale wana soko na ntango wana ezalaki vale moko ya pasi ezalaki vale ya pasi na ntina nini ntango wana yo oloba nkumbo ya Simoki Mbangu omemi ngambo kasi mokolo moye kobotama ya mama Christine makanisi na ngai makendaki mosika ya solo mwasi nyonso soki aza na zeme oui il faut abutu kobota mama nake kotika na l'hôpital nayibaki malamu ete nsima na kokoka sango ntango nazali kati na biro nde mwasi na yo asi abuti kasi ntango nazalaki na kati na ndako namona makambo ndenge na ndenge ebangisi ngai le même jour le 4 août wana 1988 tomangwaka Lutendele na makolo na miziki na biso 10 centre d'accueil donc banda Lutendele le 4 août 1988 tolonga Lutendele na miziki na biso tina centre d'accueil na makolo na miziki na biso tozokobeta
alors Carnaval. sikoyo yo nayebi te soki olingi nokoya awa te toyebi te toyebi te est ce que ntango tosalaka ta tokutaki na lutendeli na makolo ti na sanda ke est ce que yo ozalaka na molongo wana soki ozalaki na molongo wana te sala noki osala oyo na kinke mpona korefreshir bino mémoire tolanda nanu message ya papa diangenda oyo alobaka le 4 août 1988 na lutendele studio. Ouais, c'est ça. Il est de récupération. Faki oye. Oye. Faki oye. Oye. Faki oye. Oye, 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 ceinture ya papa toujours en avant, coûte que coûte. Tomoni osala ya tokewa oyo tata mokonzi abula apesi biso nazo kobenda matoi surtout biso na baprovince bomoni kabakata mokumba ya mosala oyo papa apesi biso soki babengi province boy tinda bandeko na ngai soki olingi ozwa libabe te pamba te mosala oyo papa apesanga na biso bafaki toyokisa papa soni te soki toyokisi tata mokonzi abule soni ezali libabe mpo na biso tokanisa papa mokonzi abule ndenge arekipere biso yango wana baninga pardon tozo kosenga kuna na lubumbashi kuna na est partout Goma, Maniengo, partout. Kasai, Bandundu, Lomami, Équateur, partout. Ceux qui vont moniquer appel et pendant Tinkewa, Moutou a hésité, pas mettre Moussa les amener. Tinkewa, plus de 2000 hectares. Par secteur agricole, par secteur où il y avait production, et vous allez et belé. Ici, quand vous allez à papa lakisa bango bao esika tozali awa etandi oyo tokotala loso panda tozali awa ti na suka kuna loso na loso oyo eza epa boye vale oyo eba jeune soki yo kuna lubumbashi oza jeune yebaki outaki na vale oyo yo kuna na katanga yo kuna na Goma, na Kasumbalesa, partout, na Équateur. Kuna ozali jeune, yebake utaki na valeur oyo. Yango papa asangisi biso pona nini tobongisa valeur oyo tobutaki biso nyonso tobutaki na valeur oyo. Batata na bamama, bamusicienne na bamusicienne. Faut boyebake soki tour ezalo tour ya province boy tinda soki mpe koya yaka omona kimona meso ndeko na ngaba faki partout na RDC ngai ndeko na bino biso bandeko na bino tozali ya comité de direction nationale toyi ko palper toi awa na kati ya Kinkewa poto mona misala ndenge ezali donc soki lettre circulaire ye soit appel téléphonique hésiter kututa mokete ponini soko hésiter ozwi libabe mais soko hésiter tosali mapamboli bamama na ngai na batata na ngai musicien likambo oyo totyango na mutu papa alingi alesa mokili mobimba tolona kobokola mpo tolesa mokili mobimba ndenge alesaki bato na ntango na Egypte yango mpe ndenge olesa bato na ntango ya sika oyo voilà message nga napesi natindi na biso nyonso bamusicien na RDC
Merci beaucoup. ndenge eza boye awa ezalaki moye tokota eza te me todrenaki mai toza na ba 3 kano ezali ya de drainage ya irrigation ezali awa nde totelemi awa ntina se boye toza na 10 hectare eza aménage donc baparcelle deja ezali soki tokati tosalela bo toloni donc bamusicien tokota ebele konfig mosala oyo ekende liboso papa asengi 10 hectare liboso tokosala saison A 10 hectare saison A 5 hectare saison B 5 hectare koto eza aménage mais koto ya likolo boye nani todraine te koto na todraine te ekoluka tosala bacanal de drainage kotiselaka mai na terrain ya loso na bakaze ya loso yango ebandi atina sekondo atokangaki testopaki mai mpona tozosala jardin humidité ezala mingi Oshua supome auxile oyo nde eza king cross déjà banda obima eza na ba corosol eza na ba mandarine orange bo ba citron na tiaki yango mpona koluka kosala mwa expérience moko ya kogrifie ba orange kogrifie ba orange na kogrifie ba mandarine eza na bien. esala marapide soki te matiti ekoya rapide po eza sol marquage matiti eyaka rapide mona rapide tosala rapide nde tobandi labo boye po bato mpenza bakoti po tosala labo tosala mpe misambu tolona tosala mpe funia tolona loso basi na mokili oyo tala kaka mpasi tozomona yo papa tindika biso misala biso tolonga deja toza ya kolonga lutange mankhadi no udimena donc ngeye wakuna mandudi mpasi kadudemo papa nkatu yamende kula lulu kusole ndudi lukala ngokumbambu ndudi nkatu kati kusole ndudi inge kanga yamekati mpote ya yanti la kiberi mpasi zile to zamana mkeke papa ndama situkile nkatu owepo kuti yanti yeti yanti kisaluka yanti kula tuna kanene mpasi
continue poto kene ba eta tomati kuna na mboka. Okay. Mais mwanda mlisusu eza poshe eza na se kopesa biso 1 hectare kopesa biso 10 hectare Likolo kuna biso pesa Ravel tunase sukia do ba makemba onya biso ya sekte na baita eza na sima kutoka banjete wana ebeba eza 17 ya 40 plus 15 mais oyo tutimolaka ye na nde na nonani kenya ibale oyo etikali na bamisa na variété nilotika tilapia nilotika epe ntango bamusicien baye obadili ntango nanosi bapanga nani totalia yango te ifo to continue kotimola liboso kuna mpe lisusu tobakisa na nsima boye mpe fo tobakisa mai kwena kupotea kona nini inge tukiwepo tutumisa ba lepto kona kolesa ba bisi ba alima ba bisi ba yaka bango wana ni ba platform kona ba bisi ba yaka awa ni salaki ba koko ya boy kauke milayu wana ezalaki 3 hectares na 1 hectare ezalaki ekola deja yango ezalaki na 2 hectares ezalaki na ngambo yango tocaki nani Singapore ntina se kuna mpona kobatela bakoko ekola ezalaki bakotaki yandiske tanto ekotumba moto ekatisaki bongo. Gana rapete. Agasi. Ba, den. Voilà. Lembe singana. Aka